Tulendele kutovwanda. Sedito tata mfumo mbanza fito bana bakutukulombela bakafulu watusikilikisa. Tusamba ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwangitata nzambi wase yo untwadi ongitata mwanda wa velela bika wakwamba sikilanga mwanaicho tukwa ya kwa yelemvu se ye mwana tata mwanda wa velela. Amen. Onkombo ya tata ya mwana pe tata mulimu santo. Lelo ezali mukolo na yenga. Denge tolandaki. Libondeli ya mama na biso ndenge abondelaki oya liboso. Ete mokolo ya yenga ya ngonde epesameli biso nyonso ba Kristo oyo tata nzambe asengi biso ete na mikolo mitoba oyo ye asalaki mokolo oyo asambo nde apemaki mokolo ya yenga yango nde mokolo oyo tata nzambe asengi biso topesa ngo mobimba epai na ye kosanzola ye na banzembo pe kobenga ye na kati na mabondeli na ntina ya bapasi oyo tozalaka na yango tango nyonso. Tata nzambe tango akeli mokili akeli biso bato ezali teke mokili ezala na mpasi to ayokisa biso bato nde pasi me lokola awa tozali bikelamu na ye asali biso na lolenge na ye yango masumu mabaku ekozangaka te yango nde na tango wana tokwei na mibeko na ye ndenge bakotangelaka biso tango nyonso kosala boye te nzambe ye moko mutalobaki na tango wana tokokweyaka na masumu ne tokobondelaka tata nzambe koloba ete tobebisi koyembela ye na banzembo pe kosenga na mabondeli yango nde tozali kosala na mokolo na lelo oyo eye ko coïncide eke na biso na lingomba ya tata Simon Kimbangu tozali kokanisa date oyo ya le 4 août na 1951 ndenge papa Simon Kimbangu apesaka alakisaka na papa de Angenda ba jeune oyo ya kotambusa na vale wana
etamboleli biso ya bajeune ndenge papa Diangenda amonelaki biso tozalaki ya mabe kotambola mabe na makambo nyonso tata Nzambe apekisi biso nde tobandaki kotambolela wana de papa Diangenda esalaki ye pasi na ntango wana azalaka na kananga na mosala ya leta oyo bajeune na kote ya modele ya boyi papa Simon Kimbangu ayebisi ete na kozala na yo yebaka ete na pesaka yo tâche ya koencadre bajeune baza na bango mabe kasi obongola bango bakoma utile na société talaka kaka ndenge kozalaka ete na kati na famille soki boza na mwana oyo azoyokela baparent te aza na respecte na kati na famille ekozalaka mpasi ya solo na 1921 bokangami papa Simon Kimbangu histoire biso nyonso toyebi yango oyo tozali bana tata Simon Kimbangu était dans le 3 octobre 1921 papa Simon Kimbangu azwilaka ye décision à partir en Mbanzangungu ete fuba acheminer ye na musika azala musika na ba famille na ye azala pe musika na bato ye azali kosalisa de décision ndenge ezwamaka ete bakende kotia ye na prison kuna na Lubumbashi kasi papa Simon Kimbangu andimaki décision wana kasi avant nakende nalakaka quand même famille na ngai mwasi na ngai mama Mwilu pe bana na bangai nyonso misato papa Kisolokele papa Dialungana pe papa Diangenda kontima bamindele basalaka tout ke esalama ndenge wana te kasi toyebi histoire ndenge nini esalalaki ete train eboyaki kodemare po ekende mpona nini papa Simon Kimbangu na nasololaki na mwasi na ye te na bana na ye pe te solo lokola machiniste azalaka sénégalais balobi eke lokola ndeko ne mutu mwindu malamu tozwa mundele ye moko ademare machine comme ça alongola Simon Kimbangu awa po ete akende esika toza kotinda ye bazwaki belge batiaki machine eboyaki kodemare kino bayaki kobengisa mama Mwilu na bana ne misato malgré na tango wana papa Kisolokele si akangamaki deja batindi ye na boma na mama Kinzembo na mfumu Mvuti bapapa tango bakendeki mama Mwilu azwaki musala na ye to tâche na ye oyo akokaki kosala na absence ya papa Simon Kimbangu ya kobatela lingomba papa Diangenda ye bayebisaka ye boyo yo okotambola na mokili mobimba mpona koteya likambo na ngai oyo ekopesa kinya na kati na mabota mpe na kati na bamboka kotambola na mokili mobimba surtout ya koteya bajeune papa Mfumu Mbanza papa Dialungana kiangani yo okotikala na nkamba papa Diangenda ye na mikolo muke ye pe bakoya kokanga ye bakotinda ye na boma esika papa Kisolokele azali yo papa Mfumu Mbanza na mama Mwilu boloko na bino bokosala mo na nkamba wana nini kobatela mboka ya Yerusalemi babizaleli mabe ezala te na kati na nkamba surtout na encadrement ya bajeune kobatela lingomba po makambo nyonso ntango ekosila mokili mobimba ekoya na nkamba kozwila nde lobiko ya bato ya mabe
ya malamu bango nyonso bakoya na nkamba mpona kozwa lobiko kasi bobomba mboka malamu makambo mabe ekota te wana oyo mwana na mwana azwaki tashe na ye papa kisolokele mpe bayokanaka na tata na ye kuna ozokokende okondo kofanda na maboko ya bamupe bapere jésuite bakoplakisa ye makambo ya ndenge na ndenge kasi kochange habitude te kochange habitude te bahabitude na bino oyo nga na ye kosili bino au contraire vous allez empêcher le mal à tous les jeunes devoir na bango yango wana bango misato ya bule basalaki ti baye kotika mokili oyo koencadre lingomba koencadre biso ba jeune esika wana ekoloba makete molimo ezali yango moko molimo papa Simon Kimbangu yango ezosala na papa Kisolokele yango mpe ezosala na papa de alunga na pe na papa de ngenda kontima kasi musala ndenge apeselaka bango mwana nyonso na musala na ye oyo tata apesaki bango donc molimo yango moko ya tata Simon Kimbangu kasi na misala bango batosi misala oyo tata na bango papa Simon Kimbangu atikelaki bango babandaki kosala teke oyo musala ya papa Mfuma Mbanza ya papa Kisolokele ya papa Diangendake moko a change te salamaki ndenge wana te ti baye kotika biso objectif bango nyonso mutu na tâche na ye kasi objectif kopesa kinya na mboka na mokili pe na kati na lingomba yango papa Diangenda na le 4 août 1951 ndenge batangeli biso esalaka mpenza pasi na ye na ndenge nini akoki kosala ke encadre ba jeune wana abongola bango donc abongola biso na bizaleli nyonso ya mabe oyo tozalaka na yango kete abongola biso tokoma basali ya tata Nzambe na bunzoto esalaka ye pasi kasi papa Simon Kimbangu ayebisi mwana kobanga te na kozala na yo na esika nyonso oyo kobanda kokende mpona koencadre ba jeune pe l'encadrement et la jeunesse elakisi ete tozala utile na société esika wana papa Simon Kimbangu alobaka ete tikete bana bakende koyekola pamba te na mibu ekoya oyo baye kofandela na biso na bamboka donc bakolon bango mpe ntango nango ekokoka eke bazongi epai na bango me na misala nyonso oyo bango baye koyekusa biso soki biso toyekoli yango te ete bango bakei oyo makambo malamu tosadapte na bango ekozala na biso susu mpasi c'est l'exemple typique eke bayekusi biso kokumba mutuka bayeli biso na mituka esoki toyekoli kokumba mutuka te toboyebi deja eke na badéplacement tokomi na facilité kasi soki bango bayekusi biso te biso toyekoli te bango bazongi na bango batikili biso mituka donc ekotikala lokola monument moye totambusa yango ezali te c'est dans ce sens là yango papa Simon Kimbangu alobaka yango solo naye korepresente papa Simon Kimbangu Kiangani oyo azali empêché na musala na likambo mosusu te na musala bato bazoya bamosusu ndenge tolobeli yango toza na fete lelo oyo kotalake bainvité na biso bazali ezala ya leta ezala banon kimbangiste poso na bango tango baye bakutana na chair spirituelle
bekotala na fête ndenge tozali koyamba bango ate to reposer ekozala kampasi yango atindinga toye kosegonde na likambo wana toye kota na kata na ndako ya Nzambe eye kuna azo continue soki bokoyi bokende kokuta ce plein il aza na plein ya bato kuna oyo aza koyamba asatisfaire mutu na mutu likabo oyo ye ayeli kozwa awo na Yerusalemi ndenge bapapa balobelaka yango likambo nyonso ekozalaka na likanisi date boye ezali kolakisa tala likambo esalamaki boye yango ekomonana lelo oyo na le 4 août nini ezalaka na 1951 na papa Diangenda kontima etomoni papa Diangenda ndenge nini asouffrir poete na ndenge nini koencadre biso ba jeune tokoma na niveau oyo tokomi tokanisa nanu biso moko makanisi nini makanisi ya malamu yango tepesaka kinya na kati na mboka pe na ba famille mais na makanisi mabe tozokomona lelo oyo ba famille ebele omona tozo na biso bien kasi un tel azoyokisa famille passe mais azali utile na société malgré azoyokisa famille passe faut koteya ye banganga Nzambe faut bateya ye po atika bizaleli wana ya mabe ezali teke tokende kolukila ye liwa po ete aza kosala famille na passe tokoki kolukila liwa te mais loko eno tokosenga po ete tobondela pwana ye po ete abongo na atika bizaleli ya mabe po ete famille ezala na kinya yango devoir bapapa bazwaki tolandi matei na biso ndenge baoti kote ya biso na tina ya journée ya lelo biso ba jeune kimbangisto parce que toza koloba ijiki donc tozali biso nyonso concerné na ba chorale nyonso na ba mouvement nyonso tozali biso nyonso concerné na ba mbuta pe po na kati na lingomba tata Simon Kimbangu mobange azali te donc ezali concerné na biso nyonso yango tsembo oyo toyaki koyemba ya suka o papa dirigeant senga kibiso ezwamaki na 1979 donc na 72 tango ba papa na le 17 juillet na 1972 tango bazokanisa toujours la jeunesse ndenge nini tozokoki encadre bango parce que na batemps nyonso wana solo toza koteya ba jeune toza koteya na kati na lingomba kasi eza komona na ete on durée batata baza koteya na bango te biso ba jeune tokoyoka tokozala na présence na kati na ndako ya Nzambe tokolanda na biso tokoyoka na biso kasi po ete totia en pratique oyo baza koteya biso tozali kokoka te yango tokosenga na koreki wao tulembi wilanga mase koreki nzembo wana ezali ya bino awa toyokelaka baboti te tokoyokelaka te banganga Nzambe yebaka ete mpasi eza koyela biso po baboti baza koteya banganga Nzambe bazali koteya bapapa bamvoala mwa nyonso misato bateyi biso anda na papa Kisolokele papa de alungana papa de Ngenda kontima surtout na papa de alungana na 8 ans oyo ateyi biso est-ce que toyokelaki ye kasi soki toyokelaki ye te toyebaka ete mpasi ezali kozela biso me batiki biso te ndenge papa de Ngenda alobelaki yango te totiki bino na kati na cercle donc totiki bino na balabala te ndenge nini totiki bino na kati na cercle yango lelo papa de alunga na ye wana akei ya suka
batikili biso papa Simon Kimbangu Kyangani oyo lelo azali kolakisa biso toyebaki mingi ba signification ba date oyo te mais à partir eke tobandi koya biso nyonso na nkamba date boye bino bokende na nkamba mena bato bako se demander bazoke no sa nini na nkamba date boye na elakisi nini dala ndenge batata batiki biso na maboko papa Simon Kimbangu Kyangani oyo azali kolakisa biso malgré la difficulté makasi mais yazali kolakisa biso koreki papa dirigeant ya chorale dirigeant ya kupesa kiso nzembo wana na lingala soki elobi nini papa dirigeant ya chorale dirigeant oyo moto oyembisaki nzembo wana na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu merci papa na ndenge opesi biso maloba ototalisa nzembo oyo ndenge nini elobi na lingala mulembi wilanga mase ditumwe nanga mpasi kadima kutumeto kama wilanga zindongi za maseko nakozanga koyokela batata nde tomonelaka mpasi mpo ete matoi na biso mayokaka matei ya batata te. Nakozanga koyokela batata nde tomonelaka mpasi mpo ete
matoi na biso mayokaka matei ya batata te. Refrain. Bubeti vova fukuyi mwini beto muwakatu wangako bayibayiza mukutukula mpasi twakota mukembwa dise mumona twena yevova na yau ngana nidiaka tumona munza kenda zikala yeto mulembi kwikila vavanza. Na lingala elobi tango bazali koganga butu mpe moi biso toyokaka te. Bango bayaka mpona kosikola biso mpo ete tokota na nkembo ya tata. Tozali komona mpe koyoka maloba na bango. Na yango nani lisusu tokomona na mokili. Mawa ekozala na biso na ntina ya kozanga kondima awa na mokili. Mawa ekozala na biso awa tozangi kondima na ntina ya kozanga kondima awa na mokili na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu. Merci papa dirigeant. Elobi ete bambwala misato ba respecté ndenge na le 3 octobre 1921 côté ya biso. Côté ya biso, ce n'est pas seulement les kimbangistes, mais était monde entier. Nani oya yebi ya bosani kombo ya papa Simon Kimbangu. Nani oya bosani kombo ya bana misato ya papa Simon Kimbangu. Papa Kisolokele, papa de Alungana, pe papa de Angenda Kuntima. Papa de Angenda Kuntima oyo azali premier chef spirituel de l'église kimbangiste, représentant légal. Ndenge nini bango nyonso misato batei biso kasi toyoka kite. Kasi lokola bango bazali ko bayaki na mokili mpona kobikisa biso kopesa biso kinya. Me elonga na bango papa de Angenda alobi ete bokokamwa te eke moko na biso akozala lisusu te na mokili eke te akundami toke kobunda etumba mususu oyo bino ba jeune bokokoka te na kobunda na bunzoto. Kanisa bana Israel bake komona bambinga mibali tokokoka te. Kasi mibale oyo bandimaki oyo bamonaki ata baza bambinga me nzambe na biso azali nzambe akolongisa biso. Caleb na Yosua bango nde bakotaka na basi na bango na bana oyo bazalaki asu ya 20 ans. Me biso na papa de Angenda alobi ete ngai biso posa na biso eke bana nyonso bino nyonso bokoka kokota. Papa Kisolokele wana kei ye moko papa de Angenda kei papa Mfuma Mbanza alandi kasi atiki biso pamba te batiki biso pamba te batiki biso papa Simon Kimbangu Kyangani. Balobi ete esika biso tokokende kobomba mapona kobunda etumba wana bino bana na biso bobanda komona biso te. Kasi biso nyonso misato elongo na papa Simon Kimbangu na mama Mwilu tokobanda kolandela bino bisika nyonso oyo bokokende. Yango ndizali komona na lelo oyo batiki biso na nzela te bazo continue ko encadrer biso lelo oyo na nzota papa Simon Kimbangu Kyangani oyo aza kolemba te kote ya biso azali kozwa ba référence nyonso ya ba date
ya batata ndenge nini basalelaki yango alobiki tozongi à zéro fini la récréation toyeba bokoko ya tata Simon Kimbangu peut-être tobunga te yango tokosenga mama Clément nzembo oyo ntongo yuzwamaki yo ozalaki yako pesa biso na mwa eyano ndenge nini nzembo yango yo ezwamaki ndenge nini zwamaki benani mtazwaki yango ena periode nini. Merci papa pona maloba. Nzembo mutu azwaki yango papa Masi ya Mbala Nsalambi. Ezalaki ndengini tokendeki liboso retraite na Lutendele. L'air tokei mwa makambo moko elekaki wana. Tokoloba po tozwa mayele. Touti kinkewa toye retraite. Papa asalaki biso ba reproche. Ba reproche apesaki biso pona ezaleli ya ndenga kozalila ba mama na batata. Amonaki ete papa bana kosola na biso makambo nyonso soka moni reproche akoloba likambo ya mabe akoloba. Mena mbala wana papa alobaki te. Atindaki mama Nkako na papa Mponda baya koyebisa biso ezaleli ndenge tozozalela ezosala biso distance na Nzambe. L'air wana banzembo alanga ezwamaki pe ebele na période wana alors ebele. Papa Mponda bayaki balobaki mais soulèvement esalamaki na part na biso ya ba JL na ba JB. Po période wana ezalaki soki koreki atelemi aki ata musala ata Lutendele ata na retraite eza jeunesse mobimaki mbangiste ekozala mobiliser po elanda koreki place nyonso tu ye akei. Siko eloko wana tango esalami toke retraite le toke retraite toye kozonga tokomi kaka na mokoto tokitaki na centre te tokomi na mokoto papa alobi na moni bino ndenge boyelaka retraite ndenge wana boye te tobi papa likambo te kamie balola biso kaka tozonga epai touti alobi te bovanda nani bombo kende lundi tozongi tango tozongi lundi eza le tozongi lundi le toye toye samedi tokomili sikoyo kuna na salle de conférence akala na Kasavubu kuna toyembi banzembo ebele ezwamaka nzembo moko ya langue shangna ibizana yunguli shangni fatiza ina banzembo mususu ya kitoko toyembi ke na sima to papa koloba eloko moko ya kitoko tokesu na reproche alobi nini ba jeune bino nde boza espoir ya lingomba kasi nazoyoka mawa na kati na bino pona nini ba mingi bokoti na ba loge bokoti na ba secte bokoti na ba groupe de prière siko bosimbi ba magie tokomi kotala na biso tozana mpe bana 79 eza awate banani o bakoti papa pa kokosa te seka moni biso banani o bakoti donc papa reproche ki naza kote ya vraiment bouti retraite boyemele bokosonga bozongile so mbindo wana bokoti na baloge biso tosalaka makambo wana te botika makambo wana ezalaki maleli ya papa pona tina ya ba voyage na l'air wana pe papa makambo atinaka pa mama kaka apart ezaleli papa aboyaki lisusu ete tokendeke na camion nsimba leo na tozokende basi na mibali tokende camion moko alingaki lisu te po alobaki ete ngai na mamikala totambolaka voiture moko te donc moi moke oyo eyeli ngai yo papa alobaki ya mwana na komba tata mwana pe molimo sana. Merci maman okoki kozonga naye ezali bolingo ya tata molimo santo ete ba mama okola ba mama Clément bazala na bino kino lelo pamba te likambo nyonso ekosengaka témoin bango nde bazalaki ba témoin na makambo nyonso oyo bapapa baza koloba mpona biso ba jeune solo takisa lelo na tolandi ba communiqué oyo
papa de la ville aye kopesa biso na kati na Yerusalemi. Bazali ko encadrer biso tala action de grâce oyo papa Simon Kimbangu Ngianga na pesi biso. C'est vrai, tomonaki yango de surprise na kati na Lingomba. Mingi bayambi biso tokomaki me o wana bayambi ye pona nini? Lisumu na ye moko oyo eza na kati na motema reprocher ye action de grâce. Awo ya salaki mabete me limabenyi na salaki andimi ko pe baya ko yamba ye. Mais action de grâce wana reproche oyo ye moko azana ngonda kati na motema muni likambo na salaki fokaka ndenge action de grâce eye tikete na yambama ndenge papa kisolokela lobelaka yango était filet de récupération na biso ba jeune maso wana ezali kote ya biso po tozana kinya tozwa kinya lamentation eye na papa de la ville mingi si bapesi biso action de grâce bayambi biso kasi tozongili na biso lisusu kasi papa Simon Kimbangu Ngianga ni alobi ete tango bayambi bino bozongela lisusu te kasi tomoni l'essentiel est que si nazongi na Lingomba bamoninga nazongi na Lingomba mabe na yo wana oyo yo bayambeli yo sikoyo mabe wana ezali kaka itomani ni yo kozwa na 5 mois papa batango bafandaki même papa représentant oyo bayaka bazalaka sûr te ke bakofanda 5 mois awa ezalaki brusque. Mais papa Diange na lobelaki yango ete soki na yebisaki bino en avance ete tokosala 5 mois awa mingi oyo bazali kozali représentant ozali responsable munene na kati na Lingomba kuna bakende kosala 5 mois na Nkamba ndakokende te. Et pourtant Nkamba ya biso nyonso yo ndimili papa Simon Kimbangu ya kofanda kasi papa Diange na lobi ezalaki na ntina aye ko reprocher biso ke mbenza na tango na papa Sudi bozo kopesa mapangu na mutu nyonso azo kosenga bino lopango awo na Yerusalemu kasi bato oyo esengeli bafanda na Nkamba fo bazala baponami fo biso moko toyeba afulani akoki mpona kozwa lopango kasi ndenge bozo kopesela bipesela kaka ndenge wana ba complication ekoyela bino mpona kogarde bato wana mpona kozanga kobomba mibeko bokoyoka pasi atoyokelaki batata kopesa mapango na Yerusalemu pe papa alobi papa Diange alobi bamisusu bazali komona ye nganga nzambe ya monene grand responsable na kati ya Lingomba tata Simon Kimbangu kasi esengeli kaka ayaka soki aye asali makambo oyo ye ayeli kolala na ndako ya Lingomba nsima nde azongi na ye kopesa ye lopango afanda na kati na Yerusalemi akosupporte te mibeko ya Yerusalemi akobeta mabaku anatango wana oyo musala nyonso asali na kati na Lingomba na mabaku wana papa apesi ye lifuti kuna na likolo kambo oyo amoni lipasi akozala te pamba te azwi lifuti na ye awa na se ya mokili tata afuti na se ya mokili oyo yango tolingaka teke bopesa mpangu na mutu nyonso aye kofanda au na bizaleli na ye oyo ya bonzoto atiki te malgré azali nganga nzambe alors tata tango kofute na sa mokili ekozala na pasi
yango tango papa de la ville aza se lamenter ete mingi babimisi na kati na Yerusalemi olingi mpe kaka kozonga na kati na Yerusalemi malgré action de grâce kasi otiki bizaleli na yo te ya mabe oyo bapeselaki yo etumbu esika wana tozala mayele wana kosilisa tokoyaka na Yerusalemi mabondeli mpe misala grand devoir oyo bapesi biso ijiki ya kotonga Yerusalemi ozala na jeteki dirigeant mouvement nyonso biso bambuta grand devoir ya botongi Yerusalemi swala tata mokonzi ya bule misala nyonso aza kobunda nango mpona kobongola Yerusalemi tozali komona lelo tokomi na étape ya botongi mémorial tomoni ete banda misala wana ebandaki on dirait ezali kodandune pendant le 12 septembre wana l'an 2023 kasi misala wana eza kosenga baetude makasi tobandaki na sika tobandi sikoyo tokomi eke fondation esi etimwami yango wana sikoyo tesengelaki biloko ya mosala oyo tobandaki kozela 30 tonnes ya barre de fer na banda biso nyonso tomoni ndenge kiti kuna 50 tonnes ya ciment soit 1000 sacs esi ekomi sable tozelo toza nango wana mabanga nde ezangi biso ijiki tosengaki ete mabanga emata ebele po ete concasseur ebroye kayas tozala nango mwelo mpe tozala nango kopesa maboko na bakasseur ya mabanga nyonso na mai biso tozali kotindama na ndenge ete ngai liboso ndenge papa mokonzi ya bule aza kotinda ngai bisika nyonso misala ezali c'est vrai mwelon tokomi nango mwa pasi mpona nini tala banda 1960 kaka esika moko tokozilaka mabanga kuna na kumba libulu wana ekomi munene l'État amoni que c'est un danger na ndenge ekomi na se ndenge wana kobenda mabanga ekokoki kokweyela bato bakoki koyoka pasi ya bango moko l'État na ministère ya mine baye koarete awa lisusu te toluki bisika mosusu ezali facile c'est vrai eke ye moko tata nzambe ndenge asalelaka mokili na ye ayebaki ke nkamba ekotongama pembeni mabanga eza ebele tozokende koluka bisika nyonso wana kofongola po ete mabanga ezanga te yango kuna mpe na camp Kipako tobandaki kosalela tomoni eke libulu eyesusu makasi tosalelaki mpe awa na Nzanza Bisadi tomonaki ete mabulu mpe ezoyaka to makasi malgré mabanga ezali na se me moye tocreuser tokoma ti na basous-sol ya makasi ezali te l'État aza kotala biso aza kobanga baibulema aza kobanga baaccident esalama ya biso bato mpe tokendaki komona esika mosusu pembeni ya ntsala oyo mabanga eza mpenza pwelele oyo tokoki koexploite kuna na motu ekozala na biso mwa pasi kasi na bakamio lokola bakamio ezali tala mosala oyo papa asalisaki biso pelle chargeur na niveleuse lokola ezali na mosika wana basali makambo nyonso wana siko tokotinda bato po ete bapanza yango mituka ebandakende kozwa kasi posa ya papa na esika wana nano esili kaka te ya $30 po ete tokomplete bamashine oyo eza kozanga biso oyo ntinsani tokosalaka ntongo pokwa kuna nde tokosilaka mazout po bavéhicule ekende kosala bacourse nyonso wana normalement na bakayas kaka
wana kotia béton kuna na mémorial na fondation eza kosenga biso 360 tonnes. Na 360 tonnes wana ndakisa 40 mituka oya minene tonda na babanga ya mike wana ya kosopa wana po ete misala etambola. Mais progressivement ntango tozali kozwa nde tozali kosala zelo osi etondi wana yango banani bakosala misala nyonso wana biso nde bandimi pamba te si tondimaki yango banda ebandeli bapapa batunaka biso tata nzambe asala miracle na ye eke nkamba nyonso etongama biso tolobaki te biso nyonso tozala besoin na mapamboli tozala posa ya mapamboli malamu tosala na maboko donc contribution na biso nde yango wana kobima na biso na libanda défilé d'honneur faki basyrien baleki biso oyo totikali tozala très expéditif ya kosala eke tobongami deja na milongo na biso toleka mbangu towela mpe ngonga oyo tokosala ntinsani premier jour biso baijiki nde yango ezalaka nde kotala bamouvement nyonso ntango tokoyaka na bafete premier jour malamu topesa babimbi elekela na biso deuxième jour na troisième jour na oya mike ekotikalaka na biso tozala très expéditif babimbi elekela na biso tobongisa ntango défilé ezosila kaka ntinsani ya 3000 francs tokota na lombango nyonso na bantinsani bambongo tozala nango toverse na lombango nyonso po ete lobi lendi ekota na misala mpe biso Yelusalemi ndenge organisation ezali na bakorale ndenge papa de la ville akatili biso na basection biso nyonso tosala molende mosala emonana lelo po ete bamoye wana lobi esomba bamateriel oyo esengeli oyo tozalaka na 5 mois. C'est vrai, moi musala bapapa basalaki kotia béton bana na plaine ya hélicoptère ti eke kosuka esika ya ville sainte ezali mbongo ezalaka pasi me tongo nyonso sani ebandaki kotiama mokolo na yenga soki ntinsani makasi esalami kaka na pokwa wana mituka eke kolalela na lukala basombi nsima kaka lelendi wana eye kokota misala na 5 mois esalamaki ndenge wana yango mpe biso toza kolandela kaka butu moi yango tozala kaka makasi na esika moko to na likambo moko batata batikeli biso na kati na bolingo mibeko mpe misala onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Ika tokubikena moko twatonda lusia musu tutambuli kwa sedeto muzola kwa se mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela